na lombe la Congo bitumba bisika nyonso yo okende okutaka kikimeza te okuta mwa kolia kuna mwa fufu eza différent par rapport na Congo mais na badomaine mosusu okutaka Congo eza malamu ke kuna le lobby de refuge ezala nde na kati ya liloba Nzambe bisika ya kokimela venger du sang kokimela bato nyonso oyo esala mabe mpo okima bango afin ke basala mabe te ya kokota kati na Yesu. De Samuel, chapitre 22, le verset 1er qui est dans le verset 3. 2 Samuel chapitre 22, le premier verset au 3e. Oui. David adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques. David alobaki epaina Yahweh tope ya libela maloba ya loyembo oyo. Lorsque l'Éternel eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul. Tango Yahweh akambolaki na maboko ya banguna na nyonso pe na maboko ya Saul. Il dit, alobi, l'Éternel est mon rocher, Nzambe azali libanga na ngai, ma forteresse, sika ya makasi na ngai, mon libérateur. mokamboli na ngai. Dieu est mon rocher, Nzambe azali libanga, où je trouve un abri, oyo nazwaka esika ya kovanda. mon bouclier est la force qui me sauve, azali nguba pe makasi oyo ekambolaka ngai. ma haute retraite est mon refuge. Azali esika na ngai ya kokimela pe kobatama. Ozongi na mokanda na biso ya Proverbe chapitre 30, le verset 24. Proverbe chapitre 30, le verset 24. Proverbe chapitre 30, verset 24, Tokiti. Oui. Il y a sur la terre 4 animaux petits. Ezali na senamoi na banyama mine ya mike. Et cependant des plus sages. Nzokande ezali na bwanya koleka. Les fourmis. Bafulumi. Peuple sans force. Bazali libota oyo ezangi makasi. Prépare en été leur nourriture. Babongisaka na tango na moi makasi bilei na bango. Les damans. Badama. Peuple sans puissance. Libota oyo ezangi nguya. Place leur demeure dans les rochers. Batiaka evandelo na bango na mabanga. Les sauterelles n'ont point de roi. Mabanki bazali na mokonzi te. Et elles sortent toutes par division. Badimaka bango nyonso na molongo. Le lézard saisi avec les mains. Le lézard basimbi na maboko. Et se trouve dans les palais des rois. Pe akei kovanda na bandako ya bakonzi. Tosambeli. Merci pour na eteni ya likomi oyo. Nzambe ndimbola na yango eutaki epai na yo ndenge mosali na yo Joseph alobaki. Toye na bamikumba, toye na makambo ya lolenge na lolenge oyo solution na yango eutaka kaka na nzela liloba na yo na koyoka yo. Zala Nzambe ya kolobela biso esuka na koyoka te mepesa pe bomoi kati na moko na moko. Et résoudre ma situation où ils allaient Seigneur kozangi sabana na bato kimia tango tozali na mobembo na sina moi. Zala Nzambe ya kosunga biso na nzela na litera oyo ezala une consolation et epesa lisusu makasi parce que pai na yo nde toyaka kozwa makasi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ola pambola moko na biso. Voilà, tozolobela likambo etali banyama oyo minei. Makomi lobi bazali banyama ezali mike kasi bazali na bwanya koleka. Tozali kotouche penda aspect bwanya te parce que tolobeli yango mingi. La sagesse selon Nzambe tolobeli yango tango molai. Voilà pourquoi moni tozozwa kaka les aspects mosusu oyo ekokosunga biso tozala édifier ekosunga kondima na biso pe ekokosunga biso tosambelaka. Tozali na banyama liboso oyo ezali fourmi oyo ezali pe dama. Epai ya fourmi makomi elobi ke azali un peuple oyo azangi makasi. C'est que fourmi ntango azosala mosala na ye ya kozwa biloko ya kolia azokende kobomba. Nzambe azotalisa ke c'est un peuple sans force. Mais lokola azangi makasi
azwi likanisi deja ya koprofite na temps ya moi makasi azwa biloko na ya kolia amoisonne akende kobomba. Mpona nini azobomba yango? Parce que azali koprepare saison ya mibale babengi hiver mpola pamba na biso. Saison ya hiver ezali saison ya malili oyo moto akosala su mosala te. Tolobaki ete bafourmi ntango bazokende komoisonne na bilanga parce que te ezali saison ya moisson, bakomoisonne na bilango bango bakanaki te, bilango oyo bango basalaki mosala te. Totalisaki ke Yesu alobaki yango na mokanda ya Jean chapitre 4 le verset 38 ayebisaki bayekoli na ye ke bokokende kobuka esika oyo bino bolonaki te. En d'autres termes, bokokende komoisonne na bilanga oyo bino bolonaki te kola pamba na biso. Or moto oyo alonaki ye moko ezalaka de Yesu Kristo. Bayekoli ntango Yesu akosala mosala bango bakoya seulement komoisonne. C'est-à-dire Jésus akokufa na ekulusu ye moko. C'est là bisika oyo Nzambe azokende koproduire bilanga na yo lokola l'église. C'était sur la croix. Mais bayekoli bakoya seulement komoisonne. Mosala mosala ya moisson kobuka. Bafourmi bakosala yango, mais bazali un peuple sans force. Dama makomi elobi ke azali un peuple oyo azali na puissance te, azali na nguya te, mais atiaka evangelo na ye na kati na mabanga. Tolobaki boye que ce soit la force, que ce soit la puissance, selon les Écritures ezalaka eloko moko. Force na puissance na écriture ekeseni te. C'est-à-dire que moto akoko soretani na Mose 6 azolobango, moto akoki koloba te ke azali na force bongo azangi puissance. Non. Soki Nzambe apesi yo force, c'est-à-dire apesi yo puissance, apesi yo makasi. Bien-aimé, tendez la biso. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset numéro 7. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 7. Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Parce que bazalaki na puissance te, bazalaki sans force pour la part de la mission. Bazalaki na puissance te. Quand bien même bandimelaki lité ya Yesu. Avant Yesu akufa, bandimeli lité ya Yesu, mais ils étaient encore des païens. Ils étaient encore des non convertis. Babongelaki na le motema te. Parce que pour na ko bongo la motema, Hébreu azoloba, il n'y a pas le pardon du péché sans le fusion puissant. Ceux qui maquillent et sur qualité. C'est que Nzambe a dit le pardon, a dit la repentance, et ça l'a lié dans le sopami la maquilla pour la parole de la mission. Autant que nous maquillons, c'est que quand nous-mêmes les bateaux bandimés qui étaient à d'ailleurs, mais pas comme là qui n'a nous mis matin, parce que Jésus a dit ça qui n'a nous maquillé. Il n'y a pas le pardon du péché sans le fusion du sang. Donc il faut maquiller ta âme. Tant que maquiller kotanga, ne pas te baser que le kozala justifié dans zela na maquilla ya Yesu. Bato bazo za la racheter, bien aimé Père Alobi. Alobi, nous sommes rachetés par le sang du Christ. To somba mi na zela ya maquilla ya Yesu Kristo. En ce que avant Yesu akufa, même ndenga bana otambola na bango wana, basomba makina mute. C'est que bazala qui n'a pas bakani. On l'a pas la mission. Parce que l'on comprend le bakezali ayo. Après ce qui va se faire quand on dit ça le point qu'on a eu. Ce que bimisi dans nous mission le précis à voter ça a eu. Et ça a connu le Coran. Pour la part la mission. Après il y a tout moment ça dit à récupérer. Ça le cola. Moi, il y a un bateau. Ce que je sais, au Vadinaïe,
Attention, il faut que bana 12. Attention, il faut que bana 30. Ce que le président de Missoloté, Asa Ayote. Asa Mwana Bato, Tata na Yakoya à tout moment, alors que le débat est couffé de l'eau à suyer à Kenaye. Wana Kumotana, vous allez le bon salade. On a pas mon ambition. Ils appellent l'idée. Il faut que le bas. Ceux qui ont si collé dans le mois cité, Asa Ayote. Asa Bato. À tout moment, Tata na Yakoya Silika. Sauf avec qui on gagne la réunion. Donc pour mettre à la jour, nous sommes à mon époque de vie, nous sommes décidé, ma vie c'est fini. Attention, ça l'indé. Et ça, moi, dans la bango, et ça, on a bango, va récupérer pour foutre dans le bon côté. On n'a pas pour la mission. Bon, ça va, on l'a basé là, au tia, dans mon logo, ma caboya libala na yo. Posala na kimia, posala na autorité, tolobaki yango sur le plan spirituel, posala na autorité de couleur mwasiwa. Pour le pesaka mobali autorité, ma prière aux osala ezala na autorité, il faut droit wana epesa. On l'a pas pour la mission. C'est ainsi que le but Jésus, dans le sikoyo, a continué à basali na yo. Le corps a ébattu que nous sommes pour basala mais fou basala na puissance. Après il savait que basela, bakenena muté. Le Saint-Esprit il y aura une puissance. Puissance à mon tawapi. Et que nous ta likolo, abi eko kita likolo na bino. À ce moment-là, beaucoup de témoins n'angai que banda na Jérusalem, c'est que les témoins banda na Jérusalem. Mosala batoma banda na Jérusalem. Bakokita na Samarie, bakei na Judée, pe bakei na ba extrémité de la terre, na basuka ya mabele. Mosala na Nzambe ebanda epai na biso te, ebandi epai na Bayuda, ebandi na Israël, on a pas pour la biso. Kuna nde référence ya makambo Nzambe. Voilà pourquoi tozalaka soki tosali débat moko awa, toyokani te, tozongi na makomi totala. Bato oyo babandaka mosala na Jérusalem balobaka nini sur le point wana parce que bango nde baza ba référence soki tovérifie ke bango kuna likambo wana bateyaki yango boye biso esengeli tose conforme na bango parce que bango nde bazwaki évangile baye nango batamboli nango ti ekomi na suka mabele mpona pambola biso. Tata l'évangile a outil la communauté, tata l'évangile a outil la Bayuda, ce sont les apôtres. Qu'on n'a pas mon mission. Évangile est à mon la bopépe. Au moins qu'elle est d'un côté, mon boye kuti, batu batea la nukunate. Mais au kuti moté, il moko azotea, baptisa et peu la nuté, azona bate nuté. Mais azotea l'évangile avec précision, l'évangile éternel. Solo tunie mamba lignée, aïbine mamba lignée wanate, avec solo, nala mta lignée te pour bater yangate. Pour la parole de mission. Et scandaliser au thé, parce que tu travailles. Na fois ya ba pigme kuna bater balinga boke d'été. Bater balinga ka ake Lubumbashi, ake Kananga, ake Équateur, pour tout le dans l'église ya ba 3000 personnes. Pour la nuit pour la paix c'est bon. Mais pas par pigme kuna na koleka l'autre côté na kati kuna moté a okende te. Ce que ceux qui frère on a remonté l'évangile yo le bayo tata na yo kena mission kuna. Yo dinga okende mission intérieure. Dinga rate. Pas to dinga retourner dans la vie la minene. Oh, so que même dans la bande de droit, na bande la ba Congo petit, au moins na bambo que ezali l'évangile ezate. Ils sont ka bataille. Pour la parole de mission. C'est que Nzambe le coup là, tu vas de la mission dans la carte à Zambate, ça va susciter mes frères, mon compuna, à Tiemba le Bakati naï. Frère, on a connu le pays évangile éternel. Alors, dans mon voyage, le coup à Nabino, et ça dit qu'à Bobo Sungaye, na doctrine, ça dit de baptiser, de s'amener pour naï. Mais sous l'évangile naï, où tu es pas la binoté. Binoté de Batomoté. akokuta na pe na babiloko mususu ndenge wana. Voilà pourquoi ça là qui ba ville za la clôturer
ezalaki civil babengi yango vie de refuge. Pour soki mutu abomi mutu involontairement, soki akimi mbangu akoti na camp wana na ville wana, yo vengeur du sang, bandeko ya mutu wana, famille na bango, bokoki kolanda pe bokota ti na kati ya mboka wana bokende kotia trouble. Soki mutu akoti kuna seka se sauver. Kola pa bona biso. Bolanda ete. Or, ba vie de refuge lelo na temps ya Israël ezalaki bamboka boye lokola Kinshasa batongi yango. Mais lelo na se na moya eza sata na mboka moko oyo kozala vie de refuge te. Kola pa bona biso. Israël oyo tozoteya lelo obike lelo baza na guerre bazowela mabele ya Gaza na Palestine. Kimi ezata partout oyo bokende soki olobi na lombe na Congo bitumba bisika nyonso oyo bokende okuta kaka kimi eza te. Okuta mwa kolia kuna mwa fufu eza différent par rapport na Congo, mais na badomaine mosusu okuta ke Congo eza malamu ke kuna badomaine ya bempe obineti na bapoto wana bandako nde tozotonga totonga bandako même sans autorisation de bâtir. Obia bandako eza poto oyo bato batongaka awa basa autorisation de bâtir te moninga moto asomi babele na abandi kotonga mais na poto osalaka te kola pambo na biso eza na badroit oyo olingo bouger boye il faut ozwa autorisation osala mwa boye il faut okutana na service à l'état mpe baservice ya l'état bazolandelango sérieusement awa epa na biso balandaka te bato asuka kuna mona nyonso batomba wana l'état akoma anekuna te. C'est que liberté moko mutu so awuti neti poto akoya na Congo aomona Congo lokola ndamba paradis tona kosomba mpe mabele na tongi boye mutu mpe akoya kolandelanga te ke bimisa autorisation de bâtir permis de bâtir de construire les ate kola pambo na biso. C'est que na se na moya wa frère kimia ekozala te ata soko tamboli wapi. Donc ma vie de refuge nzambe atie na Bible les lois ezali lisusu physique boye te ekomi déjà spirituel kola pambo na biso. Les lois de refuge ezalaka nde na kati ya liloba nzambe bisika ya kokimela vengeur du sang kokimela bato nyonso oyo esala mabe mpo okima bango enfin ke basala mabe te ya kokota kati na Yesu. Mpo kati na Yesu soko okoti ata soko oyibaki eloko ya moto alingi asala omba abwakelo maladi asala mabe soko okoti kati na Yesu omongoli motema akolukoti ya kozwa te mpona pango na biso. Ata soko bomaki moto soki bango batikali badeside balobi il faut tosala eka mabe soki nyonso ndimeli liteya omikoti kati na Yesu ezili bakozwa o lisusu te mpona pango na biso. C'est que Jésus azalaka nde ville oyo esengeli biso tobombama. Voilà pourquoi makomi elobi qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est que nyonso basi bakoti na vie de refuge yo koki koya te nono nalanda ebobimisela ngai kaka na osala mabe non. Mais attention, Deutéronome toke na Deutéronome na Nombre chapitre 35 yoki écriture ozolobela komoko contre les vengeurs du sang. Et kosunga bino na kobombama liboso na moto alingi kozongisa mabe na mabe. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes. Mobomi moto ya bomi moto akokima na moko ya ba ville wana. S'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville. Akotelema liboso na ekuke ya ngumba. Et exposera son cas aux anciens de cette ville. Pe akoloba likambo na ye pa ya moko ya bampaka na mboka wana. Il les recueillera auprès d'eux dans la ville. Bakoyamba ye na mboka. Et lui donneront une demeure. Pe bakopesa ye esika kovanda. Afin qu'il habite avec eux. Pote avanda na bango. Ok. Joa Nombre chapitre 35 verset 26.